Coucou, bonne nuit, vous allez bien? Bande kona ende kokota libala ya contre ma volonté. Baninga tobala na bango bakota libala ya motema elingi. Contre ma volonté, eloko motema elingi te. Contre ma volonté, nakosala nini ye. Hein? Merci na merci tout pour prêter nga miso no pona otala nga matena bino pona koyoka nga. Ngai wa bino mama ile ani tuye yo. Après bino merci belé. Pona moni nga na bino to so kana ba commentaire. Boni bino boza bien. Ça va, nzamba batela nga de mon côté ça va nzamba sali grâce to la muki bien na ba kenda ndako to zaka mi balenga kaka na monsieur mon mari l'infumukanga hein biso to za bien nzamba biso bien la biso na makasi na j'espère que bino peska boza bo la muki pe bien o pa la muki bien te achaka mabongo na sasa mbela nzambe po nzambe aza pona biso nyoso tu to peseka merci ninge tongo etani to la muki malamu po obatiki biso to leki bango na eloko mote ba epi bazana ba hôpital to leki bango na eloko moko te nzambe ba biso na makasi po ka sali biso kaka ngolu ndeka boyo kikati ndena biso ninge contre ma volonté bande kona yende kokota libala ya contre ma volonté baninga tokola na bango bakota libala ya motema elingi contre ma volonté eloko motema elingi te contre ma volonté nakosala nini ye awa tozosala likambo contre ma volonté boyebi ke mama elia ni tu na bemission na biso ya papa nous pour le mariage mama elia ni tu asolaka mingi makambo mabala ndenge boyebi ndenge mpe bomesani parce que nga na biso tomesani déjà nakasi ba depuis 2014 hein, le toi en 2000 combien 2019. Donc de 2014 à 2019, ça fait 5 ans. Bon, mais ça déjà émission oh ya papa nous pour le mariage. Oh boy, maman il y a ni tout assez la cabino. Maman il y a ni tout deuxième maman il y a ba jeune fille. Pour émission dans la salle pour na ba jeune fille, pour na conseiller ba jeune fille na oba okina katianda comme bala. Topé oba na katianda comme bala. Mais profite rapé na batunyo surtout parce que on apprend tous les jours. De gros bisous à toi, ma béni de l'Éternel. Bambo te béni ba maman si femme signor. C'est ba maman si femme si. Bambo te nabino ba losako ba maman si femme si ya Belinda. Yep, on a pris ba bisous na yo. Na pesa ba bisous na yo. En tout cas, merci beaucoup na bino surtout na kasi beaucoup na yembi contre ma volonté. Et ça parce que na terminé le solo contre ma volonté. Contre ma volonté et ça le solo oyo ndeko moi si a pesa na bina mama nitu yelo ko betaka masolo mabala alors betela ngana nu kamanga yepsa na kam oya contre ma volonté oyo. Contre ma volonté oyo mama Biliabel ayemba ngo kala tozaba na mike. Tozo yeba pe batina nango peut-être pour tozala ka vraiment bana meza makambo ezo salama batu balobaka ke banzembo mokili banzembo alo lezate banzembo netaka banzembo mokili ko boyo ka nzembo ya mokili mais e coïncider na lisolo ba pesinga yango bokinga na zomba contre ma volonté baninga tokola na bango bakota libala ya motema elingi contre ma volonté eloko motema elingi te contre ma volonté nakosala nini libala lokuma famille kasi bolingo ezanganga contre ma volonté libala lokuma famille bolingo ezanganga ezebele bama bala ya contre ma volonté mingi eza ana poto quand je dis ana poto eza na jeune fille ebisinga bi maman elia nitu na ye poto grande sœur na ngamta bengisinga grande sœur bengisinga na poto na ye poto ndenge ezalaka ya bengisileki na ye na sepeli parce que grande sœur na biso wana na kati ya famille ye moto azangolu lokola ye moto azangolu biso na surtout bolimisia na bongama mkie lokola ye mutu azangolu famille c'est ça kanini etalela kaka grande sœur wana ye mutu azangolu ya mona na kana moi hein minzata moi chweke yende mutu amona na kana parce qu'elle est vraiment une femme courageuse une femme battante vraiment abeng singa na poto mama bana nga na sepeli ke ya beng singa na poto ko beng sa ya beng singa na poto na komi ko vanda yo yebi kama kamoni nga zaka kende ko boka sala boy mama elia nitu na sali na umeli pe na poto te na zaka na 2 ans nazaka na 2 ans na poto mais ndenge naza na 2 ans nanga na poto ebike na moi si naza déjà pe na kolia naza moi naza mukite naza mwana mukite naza déjà na 32 ans quand on a déjà na 32 ans grande sœur ndenge na ye ala kisinga banzela ndenge zaki banzeleza la kaboye bazongisa bobasala kaboye en tout cas na PCP merci nazo ko remercier grande sœur nanga pour les leçons que nazo mona mama ni tu yango hiver elinge bandati oyo yazanti 3e année nanga nazo kendo vivre hiver nazo vivre poto na le McDonald's pour na ye na le KFC pour na ye na koti métro na koti kutu avion parce que depuis nazala na Congo na voyage na tam kolomo côté mais problème eza que maman il y a ni tout problème eza nini problème eza que grande sœur ndenge na ye na poto akomi ko diriger nga na makamu nyonso yende aza ko diriger nga
Grande sœur, elle dirige tout, elle contrôle tout. Quand je dis elle dirige, elle contrôle, Nenge Naza Boye, na ba 2 ans et demi, on a mboko maman ni tout. Nakuta ni pena mobile moko bo alingi ngai, a sepeli nanga tout ça. Nga pe na sepeli na ye penza kwa ke eloko mote melingi, nga pe na lingi ye. Siko mobile wana aza na mukanda te. Mobile ya sa umeli a mom ki asali 5 ans. Nga na oke na 3 ans mobile aza na mukanda te. Nga pe na zuna pe mukanda te parce que makamu nanga ezana en cours, ba dossier nga ezana en cours ndenge ezala kaka ke. Ba dossier ezana en cours, bazana kolandela makamu ndenge kaka. Oyebi ndenge ezakala mboka kwa France. Alors, grande sœur nanga apesi ngai a proposé nga mobile. A proposé nga mobile, mais mobile yango aza marié. Mobile ndenge aza marié, aza chef d'entreprise, aza na nini na ya échafaudage, aza na société na ya échafaudage, aza chef d'entreprise, mais aza na mwasi na bana. Mais ba coopéraka makasi na grande sœur, nde ba coopéraka makasi na grande sœur. Grande sœur a ebisi ngai ke yi alingi kaka nga nazalaka deuxième bureau ya mobali wana. Pourquoi naza deuxième bureau ya mobali wana? Parce que mobali wana aza na mbongo, aza na ba moyen, aza na société, à partir ya mobali wana nde vi na nga ekobonga. Po soka na bina talaka sans papier wana vi na nga ekobonga lelo te. Yango soka na ebisi bino contre ma volonté. Abi maman il y a nitu. Nazo vande pa na ye, mukanda pe na nazwi te. Et puis ne na kendaka moka yo nazo kende. Eloko anzo to pe nazo beta nango eza pe kaka ya. Ce qui fait naza coincé en tout et pour tout. Pour mobali onga na lingi maman il y a nitu, aza na mukanda te. Asali 5 ans aza na mukanda te. Mais motema elingi. Motema elingi ye na lingi ye pe to lingai na biso parce que ba écart na biso ya âge ça pena musika te ngana na 32 ans ye aza déjà na 38 ans akende na ba 39 ans mais chef d'entreprise na o ya linka na zala ne wana aza déjà na 58 ans oui bika ba tonton poto ba linga kola te amisa la kasala na ye bolimbisa na bonga moi bien voilà poto ka bien bon tala ngabe bon mona ngabe pena mona bien alors qui est chef d'entreprise a déjà 58 ans. Nana a 32 ans. Mais grande sœur n'a préféré na la mobile à 58 ans pour azan la société à échafaudage. Donc maman Eliane n'a pas naza a naza raté. Yango bozo na zemba contre ma volonté. Et le commenté ma elingité. Papa on a 58 ans maman Eliane na lingi na ngayete. Mais grande sœur a obligé ngai. Il faut na sala nini nazaki na choix. Alabi na ngasi note na koboto la yo eloko kendela musala parce que eloko zo salo fia wana vi okendaka musala ozo za mbongo yango ndezo pesa o mutu makasi olinga ka sans papier na mais ngana linga sans papier mama Eliane motema nanga mama Eliane ezaka na sans papier nanga wana ye kaka ndenga na lingi okaki motema elingi we na motema elingi kaka ye toza na biso bien tozoka na bien toza ko se comprendre pe bien ya nanga lingi te ya nanga lingi kaka na sanini na linga kaka homme marié ngana uti Congo mama Eliane tu na lingi ba homme marié trop d'âge nanga 32 ans na sali penza o babenga vie ba homme marié ya modèle na Kinshasa na linga bango sina lemba bango na linga ba o marié ya modèle na lemba bango na linga ba te parce que mobali ya bato okovanda bosto ka bo mamene boko bima na ye ka boy tango ko maka 2 heures du matin je dois rentrer chez moi beaucoup maka boy ngom ke donc ce qui téléphone c'est madame mon épouse mon nanga ben donc ozomona ke na seule expérience kozana mobali ya bato na bité kozana mobali ya bato ya fuck up malamu nazana mobali ya ngamoko mais tango na ye potongo na vandi ka ba 2 ans na ke na 3e année na zu oya ngai asande sans papier kamuta tanga pe na sans papier mais muke ya lingité ya forcer na kana maboko ya homme marié mais homme marié wana siko mama ile anitu ye kona yaya na yebite nini za kati na baza na boyoka ni moko maman Eliane okoboya ba meilleur ami ko ba meilleur ami donc ngai na zersuna na choite fona sa nini na ke nimana o marisco ay obligé ko to abinanga yo mkoni ko zungisela nga mbongo na onga na bingso na poto oyebi pasinga na moni pona na bingso na poto oyebi mbongo bolinga na dépenser o zungisa ngo journée quand c'était quelque na bingso bona bingso fele non ngai faut zungisa nga mbongo na alors ndengo za bo pozungisa mbongo so zaka na sans papier na wana lelo bité ko zungisa mbongo na il faut za na muto azo pesa mo parce que oyo aza chef d'entreprise aza la société na échafaudage amona na mbongo mama choisis ki lisusu te na boki nzoto na contre ma volonté na komi ko bimana en marié mama Eliane tuna kosa yo te naza ko bimana bango nyoso to mibale motema nanga ezana oya ngai wana oya sans papier nanga oya pesela kombo sans papier yinde motema nanga bolingo nanga mena vanda kapa yaya o wana paza mkandate yepe avanda ka epa bandeko na ye
et puis bandeko na ye pa vandaka asalaka pe kana eloko ya ndeko na ye. Donc vraiment vie penza eza pasi mais oyo naza koloba soki naza koloba boye eza ke mpona olakisa bato ke ntango touta ya Kinshasa na baage moi déjà eza avancé na 32 ans nasi nasali vie déjà mibali ya bato nalingaki bango ya modele na modele abimi na bango mais age oyo na décide neti soki obima na mobali ya motu te me bota ndenge ezala mameli nitu osala émission moko olobi ke soki oye na poto place bakoyamba yo soki baoriente yo mabe vie ebebi soki baoriente yo mpe bien vie ebongi donc oyo olobi wana eza soki okana ngai eza soki okana ngai naye kotanga kombo na ye te alobi yango soki nde eza kananga donc grande sœur orientation na ye nga fona azaka na homme marié viki aza pe yaya mwana bandovandi seki na bino ba homme marié mingi eza te nayebisika yaya nga muna ye na ngai nazwi mutu na ngai yaya alingi te nga homme marié sikoyo na shwa te ndenge naza awa naza na homme marié naza pe na mutu na nga mpo yaya biso naza na homme marié wana te osala nini akotyanga libanda mamelia so na mboko batyanga su libanda nakende so na bavia bafoye oyo nga na oka asango ke bafoye eza pasi te namoni nakoki te parce que nde naza awa kouta na uta Afrique mama na uta Afrique na bima na mibali ya bato ya modele na modele sikoyo na lapa na bina kokobima susu na mibali ya bato te omoni yango nalobaki soki oye na mboka ya poto moto akoyamba yo soki oriente yo bien okozala bien soki oriente yo mabe okozala pe mabe soki okuti na moto abeta akula akola osonde babeta akula soki okutani na ndumba alosonde basalaki ndumba soki okutana oyo akendaka yo alosonde bakendaka yo soki okutana oyo asambelaka akomema na église soki okutana oyo ya nganda akomema o na nganda c'est un peu ça soki okutana oyo muziki abandomimo na bamuziki donc c'est un peu ça. Tant que ya katsuki muto ya na mboko osika po vino ezala malamu il faut nzamba sala o grâce o tombe pe na maboko ya mutu moko ya malamu ayebisinga mama Eliane siko ndenge naza abwe na mobali ya bala mobali ya bala soka ye tango boko bima kaka ndenge ezalaka na Congo omona ka erbo fona kende na vandisi ya na ngabi ya siko mobali yango ayo oyo opesinga oyo oza azaka ka erbo ifona kende so mo sabengi boy nzoka nde ya ndenga aza wana basi bayokana kina mobali asani ni azwinda kwa bima siko problème ezande mobali azwinda kuna kende kovanda yana nga obligé nga ki il faut kaka nga pe naza na choix te ye mutu abengisa ngai na sala ni na eloko ko sala te na ye ko kota siko libala ya contre ma volonté mais le comble c'est quoi libala ngo contre ma volonté on a koti naza ko tromper au marié na mobali nanga wana na ko pe nga tromper te po motema nanga za na mobali mususu o marié wana toza na ye kaka mais sikoyo tango na komi kovanda na mobali o marié likoa mobali yebika na vanda pa yaya moyen ayebaki place na vanda keza boite ezaka ke nazaka pa yaya naza pa yaya ba rendez-vous komi mwa mikakatano sikoyo yo moko tala vie bato babengisa bato na poto pourquoi konyokola bato boye obengisi ndeko na ona poto soki nazaki ata naza mwana ya mama na ye so nazaki ata cousine to cousine balobaka bato mosusu balinga bacousine na bango te bacousine mais naza vraiment mwana ya mama na bango mwana ya mama na ye vraiment mais apesinga kaka mobali ya makasi donc yo nazolobi ke libala ya contre ma volonté na koti contre ma volonté na ke kovanda na mobali contre volonté na ngai makamu na ngai pe ndenge situation eza en cours na yebi te lelo soki kobonga te lobi kobonga te pona pe babengisanga te banda na bwaka sikoyo ngai mama naza ko souffrir motema pasi oya nga wana na bimaka na ke kobima na ye yanga nde ya bolingo yaya yebika kina mobali wana tosala nini tokabwana nzoka tokabwana te toza na biso malgré na koti awa et pas bazolinga ndako ko pe bazolinga mama bazolinga kaka chambre kaka na ndenge nazaki pa yaya kuna pesa nga chambre mona ofanda na ndenge na yako kota na contre ba volonté na chambre kaka awa ezaka ndenge moko mais na yebite yaya nanga problème nini nazaka na mobali oya za ya bato po asaka nini apesa ka yeba mbongo mobali apesa ka yeba mbongo oya contre ma volonté la lokwa kabela ka sake bwa biyo yebi mboko ndenge zate yo kinde kozo mobali sans papier mobali za eloko te mukoni a kozo mukanda mukoni a kosombelo elamba mukoni a kosalo boye ya mais muke wana donc expérience vie nanga yango wana ya komisanga fond de commerce na lo ba ndenge wana po koma ka muke na besoin 500 euros senga ya kopesa yo nana besoin 300 senga ya kopesa donc vie kominga ka bon ya ona bina bengo na yebisa yo o partager na bato mosusu bakotala yo libala ya contre ma volonté boyo ka mama mbili ya bela yemba yango ngala sofe na kati ya mboka poto nazaka na 2 ans na mboko donc na ba 3e année donc libala ya contre ma volonté mais libala oyo yaya nanga alingi ya nanga aza bato ba mutu likolo wana baya o bazaka mutu likolo
ok moto eza likolo ma mo église kuta etalaka ye te sikoyo azokomande nga azomate nga mpo na nini mpo ndenge na ye na mboka oyo ayebisi nga yo yebi mpasi nga na mona mpo ya na mboka oyo oya koyela nga sans papier yango na ngai natuna bolingo estce soki mwasi aza na mokanda te to mobali aza na mokanda te baza na droit bolingo te parce que baza ba sans papier so moto aza na papier te aza na droit kolinga mwasi te to aza na droit kolinga mobali te sikoyo bato mpe babaka mibali ya bato bozwa te siko nga awa yaya oblige nga nazala mobali ya bato mpo mobali wana asokipaka na ye mobali wana apesaki ye mbongo mais libala ya nini ya contre ma volonté contre ma volonté yango eza nazotambola mpe na fornication parce que naza na mobali ya contre ma volonté naza na mobali oyo ya motema elengi yango na bi obeta lisolo na nga makambo mosusu tosalaka na mokili ezalaka volonté na biso te ezalaka bato nde bapusaka biso kopuse ezalaka batindaka biso na makasi ke sala boye soki osali boye to komona boye sala boye so et pourtant mibali ya bato baza pasi mama nitu na bandango kala bavie ya mibali ya bato nanganisaki nde na ye bovie ya mibali ya bato esili ngai mais naye kotombe so kaka na nini vi kaka ya contre ma volonté ya mobali ya bato oyo ya Kinshasa na bandaki kozwa ezalaki nango ma volonté mais oyo eza contre ma volonté yango na yabi nayebisa yo oteya oyebisa na bato soki obengisi moto na poto akomi esclave na yo te kolinga te kaka moto asala kaka oyo olingi surtout na matière ya bolingo l'amour c'est le cœur moto fa pesa bolingo pa ya moto oyo alingi tango oza na kati ya makembe se boye oza na moto oyo olingi nde yo mpo kosepela mais soki oza na moto olingi te okosepela te ngai naza na homme marié yango mpe mama azopesa mpe mais tueke mpe azobimisa aza mpe kopesa mais nazosala yango malgré nga mais eyala yango volonté na nga te mpo bolingo na ngai eza kaka na sans papier na nga wana papa oyo ya 58 ans oyo ndenge azanga aza na 32 zanga nasali vie mingi mobali na ngai naza na 38 ans naza kose retrouver bien pa na ye par rapport à papa oyo ya 58 ans aza pe na mwasi na ye bongo sikoyo na mibali yango pe oza pe mari oza na mwasi na yo pourquoi mibali bali komona baso bautaka Afrique te soki mwasi auti Afrique oza na mwasi na ndako bino na bino batapote bakoma mwa ntango batapote basi bayeba bango yango na bazokanga na basa bauta na Afrique en tout cas ya nanga komisanga fond de commerce ya nanga kikotsanga libala ya contre ma volonté libala oyo nga na lingi te mpona nini naza na eloko te mokanda te naza likambo asala te kutu ndenge aza mayele mabe ndenge apesinga mbala ya makasi asani aretire nga kutu na mokanda na ye nasala lisu te mpona nini mpo nazala na eloko te mpo nazalaka na mobali wana mpo ye mobali wana aza koprofite nde na nsima ne mpo mobali wana akabelaka ye apesaka ye oyo aza nango besoin parce que oyo yango wana ya sans papier aza moyen te mpo abetaka mpe na eloko ya moto aboyebi ntango mosusu le bapesi te nayebi te epreuve ya ndenge nini oyo ngai naye kokutana yango na kati ya mboka poto nayebi te mama ele ya nitu yango wana nabengaki yo mpo nayebisa yo ke mekana kopartage lisolo na nga mibasi mingi oyo momona su bajeune fille ozomona ayeba na homme marié ntango mosusu ya bavolonté na bango te bavolonté ya place oyo bakomeli ya bayaya na bango ya batantine na bango ntango mosusu mpe ya bamama na bango azomona ke moto aza na mbongo aza kopuse oyo na maboko ya moto aza na mbongo mpo nini asa nini aprofitaka aliaka na nsima na yo ngai nasi nalembi nayebi mpe nanu mpe na mesani mpe nanu mpe mboka malamu mpenza te mpona 2 ans et demi nde naza awa eza mpenza eza nanu eloko ya nzoto eza te badosie na nga makambo wana bokenda kobwaka ye moto alakisi nga moto asali nga makambo nyonso tu donc naza awa na libala ya contre ma volonté na ngai papa wana ya 58 ans parce que aza na mwa société na échafaudage akabaka bambongo tokabolaka ngo na yaya to yaya azwaka bambongo na ye nayebi te nasala nini décision suka ndenge namoni na beteli lisolo oyo nayebi ntango kobeta lisolo mpo totalaka ye totala biso mibale yanga na yo totalaka ntango kobeta lisolo oyo soki akokomprendre ke eza lisolo ezanga namoni ke eloko ya suka na basala nini nakosigne nanga kaka nakende ata na foyer yango nakende kaka kovanda malgré foyer yango eza mpasi asa abetisanga tour déjà toso tokende na foyer namoni bato nde bevanda foyer donc ezalaki mpona exemple omoni lelo oyo soki omeki oyo place abo eza nini eza mpasi mpo soki ostandi ngo nasi navandi déjà na vie ya ndako est ce que vie ya foyer yango nakokoka bino bato bacommentaire bino bato botalanga bato bolinga yebisa botya nano bacommentaire na bino soki abengi nga nayebisa ye nini mpo aza na besoin mpe yoka ata conseil na bino malobi ke mobali aza na eza contre volonté mais moyen asala eza te bazo les chambres azovanda na chambre bazo fute les chambres wana po yaya alobi ke non oko continue kovanda na chambre na nga naza mwana nga ya mwasi oko continue kovanda na ye te po bana mboka oyo bana poto bika bato bakumisa babota na poto nde bakumisa bana poto balinga bazala l'aise omoni osovandi ape ba 2 ans yango ozokende kovanda kaka na kati ya chambre mwana boye bien te tout ça boye na boye donc nakoti libala ya contre ma volonté papa na 58 ans na lingi ete makembe sepe mobulu
makembe sepe mobulu. Donc na lingi ete ngana zako se retrouver kana mutu nga 38 ans ngana na 32 ya na 38 na biso mi balé ezo leka penza bien bolingo penza ndenge ngala linga parce que maman Eliane nazan expérience ya vie na 32 ans nga oyo koboya ba on marié na kisa abi biso ba jeune fille musa musa 16 années ka ko linga ba on marié ato na bango mi balé ozo gérer bango mais na loba ki vie on a lingi ngo lisusu te ndenge na poto na changer vie nazo mobali yanga moko na yebite lisumu ni na sala libabe ne kanga minga oyo susuka na mboka poto na kovanda kana sima ya mwasi na koti bala ya contre ma volonté parce que eza ya mutu atini ngai kaka ndimo lobaki ke place ko komela soki ba yambio malamu ba orienté o malamu ko bonga bandeko soko bengsi mutu na yo auta Afrika ye mama jeune fille ko se plaindre que mobile a déjà 58 ans et le konyo ko tina mwana na bino na maboko muta 58 ans ka pona ba 500 euros na ba 1000 euros mama pona nini ozo ko rendre de kono mauvais service déjà ça na 32 ans et ba moi déjà 32 ans moi ko bale ko rappel moi mi kakatano pe et comme mama makabolo sambo faut ba na pe ko sambela boye na bwenzamba ça la grâce l'amour n'a pas d'âge oui mais elle moko pe mama amour pe âge pe bolingo nde pe ndeza likabula muda pas d'âge oui mais bolingo nde yango nde problème pour y alingité lokola boke ko na chambre wana bana ko vanda zo vanda azo sala tabi ya nazo sala te mama ili tu nazo sala te nazo dépendre kaka na contre ma volonté oyo yanga wana pe kuna lokwa sala na loko abatuka ndengeza lelo simba lelo siko boye bisanga na sala nini ngayo na kati ya impasse na contre ma volonté na sala nini et voilà yango na ngaki na partager na bino na betela bino lisolo oyo na yebisaka bino ki bato babengaka bapesaka soki omoni nga na apesi lisolo ya motu seka na moni eza bien mpona ya partage bamosusu omoni abengi nga yebisinga omoni mpe eza molai na bite na okoka te donc c'est un peu ça yango nazosenga na bino bato botala mama eliani to balingaka ngai bomekotya bacommentaire jeune fille na conseil nini bopesi ye mpo aza ne clair alobi ke mobile à 58 eza contre volonté alingi na ye te ye alingi mobile ya 38 ans mais yaya mpe aoblige avanda na mobile parce que il faut récupérer mon na yasa kinini abeng c'est qu'il y a ça la skoyo nini pona lelo to suki wana ngana opesa na conseil bino moko na boloba so bolobi boche ba commentaire si manga pe na kozonga na sa nini na pesa conseil pona minute na moni loko na loba exact kana na baka nzamba za na bino nzamba batela nzamba pambola God bless you mungu abariki Dieu vous bénisse tata nzamba kalisa ko mungu nzamba ni peshene bana bit boss bye bye